biso totanga te bozwa baklasse na biso bokanga yango efuta ya bana na bino baotanga ndeko Chilombo a comprendre que pression ya politique emati makasi et surtout na loi ya moyibi oyo batie ya koyiba élection à travers CENI bayebi ke peuple atomboki mabe awa nde toza ya kotomboka makasi ya pouvoir eleki ya masanga lokola kwiti ya pouvoir ekoma olangwisa ye na bambongo azwi yango wana azoluka bafaso tu adake oyo eza chango moko mosu azanga moya koleka mokolo bakozala na sénat bakomona biso toke kobeta basénatere oyo bakozala na kati ya parlement e tolali na kati ya sénat pale wana eza pale du peuple eza pale ya Chilombo te botoma mabele omoni yango eza baposa mabele eza ye te soki eza ye asala baposa nde sukana ezali eloko nyonso ya nde bandela sukana bambongo wana azwi na fuite ya masanga ya fuite ya pouvoir mbongo wana oyo ye azwi azotonga bapale bakote misusu mpo lobi avimbisa matamo azovimbisa ayebaka yango ke sukana mpe ezali alors bablage olingi osala na biso ndeko toyebi biso fais gaffe tosupporte yo to awa nde ozokanga bisaka na yo okei bisika okende kuna koko kizenga koko kimbangu koko simo kimbangu koko kito mabele oyo nasimbi yo kote outi oyibi te mais kende otika mboka bato ça ce n'est pas votre village omoni beton oza beton toza nde bidon tokotobola yo yeba yango mboka na yo te nga naza congolais nabotami na Congo nakoli na Congo natunaka na Congo 100%. Omoni mabele oyo ngai mabele oyo nayebi so tala nalia yango fati yo lobi kaka nde eza bolebi le 10 soka bolebi bien te mais c'est Félix okomona na oyo omona te okomona na oyo to okomona mboka mobima to banana na babutiki kobeta na bandeko na yo mais Chilombo ayeba yango guerre oyo azokoengage na Congo eza ya biso population nous sommes les jeunes tokobunda Comme on a Hervé Matata, nazali coordonnateur ya place à résistance à Masina 43 pe ya Tiango Mobimba. Nazo landa bien tende kosoko bande la question non. Le wuti kolanda balobi troisième vague à corona thématique sur ma place na Kinshasa bazo kanga biso kala nité eta ke peuple congolais de le wana ko ça va utiliser na oui mwana mboka il faut yeba malamu kende konanga wana eza ba théâtre de chez nous. Chilombo azobanga neka eloko moko azobanga pression ya peuple na kati ya Congo corona virus ya monela ngwa biso tozofana na banda kwawa banda ku 20 personnes par na kwa chambre moko salon même si ndako ya deux chambres salon tola la wa chezolo amuza mutatambo ndenge na tolali et si on kina kati ya Congo ba corona virus ba kufi papa on m'a kamboleki na Indeeki na Franceeki na Brésil na Italie na États-Unis ba kufeli. Pourquoi s'amuser avec les gens? Tu comprends le Kowana a des volets. Voler à Liboso, tu comprends le Kowana et Zali Semoko. Voler à Liboso, tu comprends le Kowana et Zali Semoko. Voler à Liboso, Zali Nini. De Chilombo, Ayokana Kina Macron, qui a aussi dit que le vaccin est Katia Congo. Copie à vaccin, le col à vaccin était camité. La Katia Congo, a confiné. Deuxième chose, ndeko Chilombo à comprendre que pression ya politique est mati makasi. Et surtout na loi ya moyibi o batie ya koyiba élection à travers CENI. Bayebi ke peuple atomboki mabe. Awa nde toza ya kotomboka makasi. To abangelo côté. Na lingi kuta confiner ta lelo. Po mukolo bakozana na Sénat. Bakomona biso tokelo beta ba sénateur. Oh, dans un cadre de parlement et tout dans le cadre de Sénat. Parler wana, ils ont parlé du peuple, ils ont parlé de Chilombo. C'est pour vous dire que Motoyo a sali tintin, a sali aventurier. Sur le plan économique,
coronavirus et faire perdre biso 5 milliards na ba confinement passé. Et bomi nzala na kati ya mboka. Et bebisi éducation ya bato. Yo ozo ba coronavirus faut confiner na zoka les 15 heures. Les 15 ont confiné. On proposait peuple ligne. Bilani ni yo pesi peuple. Par rapport à makambo yo au gérer mboka ndenge nini. Deuxièmement, eloko nini yo budget nini yo tche pour na peuple tango ozala confiné tango ozala bandaku pour vivre madame. Papa, biso bana na hotel, biso bana na hotel. Bana na yo eza bantoni. Kene pa bantoni imposer bango confiné ba hotel bandaku. Biso to ba congolais auto souffrir. Peuple est nanzala au confiné Congo. O liboma te mbongo liboso kutu bapesi bino. Pona kosunga makambo oyo ya este. Mbongo bapesi bino. Pona kosunga bato bakufi na nzala na este. Bato oyo o volke bengani. Bandako eziki, ba bien matériel et baby. Et monolité. Ezo mona na te. Mbongo wale ezo mona na te. Siko yo o kamato confiné biso. Poto ole ndako ya Mama Marx, to ndako ya Denis Nyakeo. Congolais à sa peuple débrouillard. Et biso de l'émission, la révolution commence déjà. Et on a biso na porte na yo. On tient déjà pouvoir na balabala. So ko zo e bangote. Biso to ko zo peuple, on zo pouvoir na lokotio na balabala, pe a pension na moto esengeli. La résistance est kotique data militi mokete. Ba police ko tient na kashine. Est-ce que ba boloko o ba okanga batuku na kati ya boloko ba bango? Est-ce que ba désinfecter yango? Munduki o policier simbaka. Et ça arme moko simba ko bango leso. Arme bango leso tout. Est-ce que désinfectateur arme wana? Kashine et aka ofelea et utaka bien uti Chine. Okomi ko tekela biso fungola dépôt. Na niveau limité. O tekela ba tuba kashine. Papa. Ciao le télévision congolais a déjà fâché. Congolais déjà azali monté. Alors ba blague o lingo sa na biso de côté émission fais gaffe. Se supporter trop. Ah wande zo kanga bisaka na yo. OK yu bisika okende kuna. Ah ozo kanga bisaka na onde, ozo kende oza incapable okoki Congo te, Congo million na munene, osala te loko moko te na kati ya Congo, oza loko oyesa biso te. Yo mutu mobimba na ne moko. État d'urgence, état de siège, confinement. Ni okosilisa constitution mobimba. Union sacrée, oh boy na boy, tozo yo kayo za des autres trop. Tozo comprendre te loko ni ningo sala. Hein? Oyebi eloko te, soko oyebi eloko te, tika ba démissionnaka. Mutu oyo kende ko luka pouvoir kuna Macron. Leba so limbata. Leba so limbata. Macron yo ko li peuple France azu limbata. Yo pe mbata na ezali. Yeba yango mbata na yo ezali. Merci. Bote papa. Papa, oyebi kwiti ya pouvoir eleki ya masanga. Lokola kwiti ya pouvoir ekoma olangwisa ye na bambongo azwi. Yango wana azoluka bafaso tu. Adake oyo eza changu moko mosu azanga moya koleka. En plus ce confinement na ye alinga ye la biso to lakise na bandeko no bateka bakashine na baba maman de tout ça lango. To mona ka muta ko moteka kashine. Eloko ya ela ibatu na Congo ya ngwana. Est-ce que ela ki biso a confinement? L'éducation bane komi ndamu. Donc musalo ya mona kia ko pona na Congo ya ngwana. Simba te. Ce qui a dans la tembe, mabele o eza ba ko couper za fayu. So ata temba ko mona ngo. To si sa bandeko ne baluba. Oto bomaka kuna na kikwiti ayoka mukeme o akisha sa a recruter na bango. Ya ko kima bandeko ne muso ba koti na mabele. La kuna lingaka eta, zana lo alinete na ngai. Na lingaka eta ta face na nga bien. Bonga tina ba ba bomanga, ko yinda ko tika na seku. Toi somme na été. Toi na somme Congo vivre bien. Toi na somme Congo vivre bien. O mboka na eta, eza mboka ba koko mabele yango. Eza mboka ba koko. Na mwa mabele te. Na mona te. Ah, boto mwa mabele. O mo yango, eza ba koko. Mabele za été. Soki eza asala ba posa ne mesuka ne zali.
eloko nyonso ya na ebandi enasukana eba mbongo wana azwi na fuite ya masanga ezwi ya fuite ya pouvoir mbongo wana oyo ye azwi azotonga bapale bakote misusu mpo lobi avimbisa matamo azovimbisa ayebaka yango ke esukana mpe ezali aliaka ta bongo nyao ya mwa te akosana koconfirme akoyoka eloko tosala na ntango soki ya mobali atembe tozele le 15 aconfirme tondima ye Bonjour. Merci ndeko moninga bin kati na nkolo. Soki te ko kutana boye ezama kile ko tanga kati na biso. Na ko yoka première fois que bandeko ya est kuna moya ko la les até moya ko lia ezate. E baza pe bandeko ko la biso te. Ngayo na zoloba oyo na zama kile bakoko na ngai oyo bakenda. Koko kizenga, koko kimbangu, koko simo kimbangu, koko kito, mabele ora simbi. Yo koto uti oibite. Mais kene tika mboka batu. Ça ce n'est pas votre village. Mboka oyo otiango na notage ya baluba. Obe ba Rwandais. Non. Na to sepelite na yo. Amieke pour ne pas aller plus loin kanga bisaka na malembe okende na pété. Ke okende ba kasiri na nzoto na yo. De ba français wana minoi ba français nini wana. Ça c'est le français magique là, ça c'est français magique. Ngayo sujet intellectuel à partir de Dieu parce que Dieu me demande tout l'intelligent. Nzambe, dans un prophète Nzambe. Nzambe ti lelo azo senga mayele roi seulement senga mayele. Akende ba université oh non non so bozo sala kuna ke akenda ba université boy wana nyos magie ngaza mona kungu pemba lelo Nzambe azali ko benga Congo soko bino boyo ka ligai lelo Nzambe aliyo bisinga ke Congo c'est les États-Unis de l'Afrique boye belango wana siko bino wa posalité lelo yo Nzambe alobi Congo eza États-Unis de l'Afrique lelo yo tilombo okosuka na matabolo bu obu ko suku ole mungwa ole mungwa tika mungwa comment il y a bicarbonate ekosukino mabe message na ngoza boye yo Fatih c'est l'histoire des Fatih béton au monde béton oza béton tozande bidon toko tobola yo yeba yango mboka na yo te ngana za congolais na botami na Congo na koli na Congo na tunaza na Congo 100%. Moni mabele oyo ngai mabele oyo na yebiso ta na liango Fatih yo message na ko loba bona ko lobela nonu likambu ya loi na bango balingi batia na mboka biso nyoto za bo Chilombo mais c'est Chilombo yo kanga na koloba ke loi na bino wana soki boza mboka oyo eza ya mese Kabila te mboka oyo eza ya mese Félix te ba jeki zengo bino bozoyela biso na Congo boyeba ke bino leta bozotia bozo promesse loi na bino ne bima biso za to bombeli bino ba biloko moko en plus pe na koloba bo coronavirus na mboka na biso ezate coronavirus na mboka na biso ezate ba diaspora bozo kanga bino batu bozo bandako na poto bino bozo corona na Congo wa coronavirus ezate ana mtuso bana ko bete na bato ba tika biso ba kashine pona ba loi na bino na to ko marcher na bino ba bara bino botieli biso corona mais Nicolas ya ba loi na bino na kaka d'ici 100 ans aussi la tête to bima na balabala to ko bima na balabala biso lobi kaka neza bo lobi le 10 soka bo lobi bien te mais c'est Félix okomona na o monate okomona na o poko mona mboka mobima to banana na ba boutique ko bata na bandeko na yo koko banana ko beta bandeko na yo on se sentit que oui peuple congolais bana kanda jamais biso mais c'est Kabila na mboko ya kozo na lisute zana to bana beta na bata kashine na lobi bandeko na biso na poto bandeko na biso ba otala nga ba diaspora na biso otala nga boye na mboka na biso mais c'est Félix na mais c'est Kabila ba comment ele biso ba jiki zengi yango na lobi mais c'est Félix tala mobutu akimaka na kaleson oyo yo ozoluka na mboka oyo okosi oluka rankine tokota na bandeko na yo rankine ekokota makasi na bandeko na yo nete yo kende kuna ozokende tia libala na yo na mwasi na Denise na nkeo na Rwanda oyo eza Rwanda te akor oyo osinyaka na Kabila yobaki élection tour bayiba bakosa oyo ozoluka donc okomona bao babomani nde okoyeba ke peuple ne biso tona kanda tozozela bino kaka lobi
yo sama lokonde yo nani oyo kisoki lwa soki nani oyo bino baomanda otiela biso balwa na bino salite bino botia lwa na bino se peuple te bozoza mpona baintérêt na bino mais papa libumu wana ekotoboka yo bake tokobomana babutiko okoyokoke bandeko na yo tokati bango yo moso kudia kwanga yo na lwa na yo wana okoyeba omuleka nzobo omayele te. Bonjour monsieur journaliste, c'est moi Docteur en tant que libula we coutumier nalobi boye nalobi na oloba na ebele mpona mposo yo mposo yo osala na mobutu eloko nini biso tomona oyo osala deuxièmement yo osala na mobutu omoni action esalama na mobutu puisque ozalaki na parlement ozosala mais lelo biso tolobi boye atake bana mboka atake peuple bakonza mboka oyo yo ozoluka préparer calme oyo ozoluka zala na manduki zala na nyonso za calme lokolo yo ozwi mbongo ya peuple te mbongo ya poche na yo ya oliaka mpo sufi peuple me yeba na minito biso na yo toza nde bagare na bagare eloko yo ozoluka okoti enemi ntina faye na yo na mobimba oyo tiangu toza na parlement debu ya lamuka na tiangu oyo biso bana tiangu tolobi yeba eloti poko eyindi na eloko bino booluka na loba na yo fati atake mokonza mboka na ofinga mama na za calme yo kaza calme yo fati na lobi boye eloko yo ozosala eza eloko yo ozosala te obomi mboka depuis ozwi bokonzi ça fait 2 ans okoti conflit na bandeko na baluba na biso bata bandundu bongisa bacercueil bongisa mabulu biso na bango toboma na tili fobola kata tiangu soki yo boyi seke badroit oyo osali futo oyo wake no eleki te soki eleki fatigue biso na yo toboma na yo nzela nyonso kikuite eza ya bandundu nyonso oyo ozoluka donc na bandundu na tous les provinces oyo nga libula we atake royaume nalobi na yo oyo ozoluka yeba eno bitumba makasi ezali oza chere ozolia ozomela peuple congolais azosouffrir metala nga bien kanga photo na calme atake libula bawei bana mboka basouffrir mpona yo mutu moko yoza na bisengo okosa rankine baninga bazokufa ozokipe te mboya opesa mwasi na yo étranger Denise oyo nga libula we atake mwana lamuka na lobi na suki wana message dangai ezaka ke ebisa nyama ya Chilombo ayeba yango akomi kotindela le président ya mboka Martin Fayulu infiltré po ba kotake ba député ya mokonza mboka Martin Fayulu mais Chilombo ayeba yango guerre oyazo ko engager na Congo ya biso population nous sommes les jeunes to bunda si ça se ne bomba baluba to bando bomba baluba pe loi na yo wana eseni akita amate koleka te aye bango lobe za le 10 le to le 9 lobi le 10 après ça biso compte rendu ya seni cardinal Mosero candidat commun ya libela ya seni adjoint na ye aoza Denis Mukweko Chilombo soka meki ko appliquer mutu mususu kaka lobi le 10 et tumbe ko banda na Congo to no bomba ba Rwandais bande kwa Tshisekedi na moi ça Tshisekedi Rwandais to ko bomana ba luba o baza bande kwa Tshisekedi côté papa parce que Tshisekedi c'était Rwandais pe bino a député boye bango peuple congolais to comme na kanda to banda ko vérifier banda kuna bino to ko banda ko cha esandi ko tumba ko boma bino nyoso to banda na mboso yo o Tshisekedi apesa mbongo po trahir mboka yeba yango Tshisekedi aza Rwanda ozonga Rwanda to boma kende yo to récupérer to kunda au mort vivant pe yeba yango yo Kabila yo na mission nyoso oyo salila ba Chilombo oyo yo to cha na prison mais Chilombo akota mabele yango bande kwa poto ya diaspora bo chabiso maboko pona bino ba boza ba téléspectateurs boza na poto bo chabiso maboko Chilombo akende coronavirus ya Tshisekedi eza na Congo te mokonzi mboka Martin Fayulu ayebi makambo corona te Chilombo c'était Rwandais mission rebelle c'était criminel oazona makambo couvre-feu corona bakote ben filtré na kati mboka nous le peuple congolais toza réveillé pour na to bondisa ye yango ndeko journaliste o toza na base ya quartier 3 Masina ngai naza le compatriote Adonai molobeli na bino ya makasi ya mboka na yango wana
nyonso oyo tolobi eza Tshisekedi Tshilombo doit partir Kabila en prison. Je vous remercie. biso totanga te bozwa baklasse na biso bokanga yango efutaki ya bana na bino baotanga oyo aolata kashine tomoni oyo na tiangu tobare na mboka na biso ya malade eza te boto akosa bikosa kosa yo fati adekolingomelela biso zozwa yo ngana ngina loba boye président yo mwana atanga na poto wana ministre bana bino batanga na poto ministre enseignement bana bino batanga na poto bino bozoluka botina corona na RDC po biso tokufa baklasi un jour to na rapporteur eloko bino bozoluka yango wana ngana lobi ka bongo mais boye baka un jour mukozama hotelema na mboka na biso yo kokende mboko eza ya biso na lobi ka bongo